sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous arme dans nos mains. Car ces CPPC sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart, son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour de partout, Bozali. Nabi ke boche TV Monko Batu Belé. Alors, merci Nabandeko nous sommes Bozolanda. Donc, on a na Sky Télévision Channel 711 sur télévision ici en Angleterre. Et Batu Bazan Libanda beaucoup de na Facebook. Ya bienvenue mes salins. So bo fungol bo mo nanga na zappe live na Facebook. Beaucoup mo nanga live na YouTube na biso ya Welcome TV. Alors, bah, Welcome TV pese belé bima bima. Bon, ceux qui au fungoli, ozo kendeka na ozo scroll up ti au mona photo na ngai au fini ango bo mona na za live. Alors, après tout banda comme d'habitude, tout dans la vidéo ya chef de l'état bon na zong la bino after this video. Thank you. Zando nga nazaka mwana muke mais nayebi yango malamu nazaka koya kotika mama awo. Tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya zando wana bokatika babala bokoti na zando makambo wana bayebisinga ke esila zando ekoma na salite moko moyen te. Alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba condition andenge wana te na boite biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa bana classe ba soins de santé na boite mais quand même il faut peut-être abino na ba condition malamu eza mosa na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Alors, idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala zando asika pona nga eza idée malamu na côté wana. Mais eloko kamwisi ngai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya idée wana. Tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana. Tokoki ngai so na koti kaka na asio mokolo moko na beli mbala moko. C'est impossible. Zando yo il faut ezonga ndenge ezalaka kala. Batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population. Tokoki kondima te ekoma likambo ya batu moko boye bazwa Kinshasa mobimba en otage na kondima yango te.
Welcome back to Welcome TV. Tout dans la deuxième vidéo, bon, na rozong la bino after this video. Thank you. Moi, Excellence, je suis devant vous. Si vous me disiez aujourd'hui, vous voyez, messieurs, on va évaluer ces contrats. Messieurs, Oyo Yayo, Zoyango Kinde, au revoir. Je vous dirai merci beaucoup, Excellence. Moi, je suis à ta disposition. Ce que je ne veux pas, ce que je n'accepterai pas. Et ça, vous devez le savoir. Vous pourriez me brandir n'importe quelle décision à justice. Nous savons comment on obtient les décisions de justice ici. Yango Tozo Bunda, pour justice, c'est comme à crédit. Ce que je veux vous dire, calmez-vous d'abord. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez tort, vous allez réparer les préjudices que vous avez commis sur tous les commerçants. Ce qu'on a tort, ce qu'on profite, qui n'est pas accusé que voilà, au salagi batumabe, on réparer en haut, mabe wana. Ça, c'est certain, ça l'assure, on réparer en haut. Welcome back to Welcome TV. Bomoni wana c'était chef de l'État Zolobana Hassan Mutoyo. Azaki contrat ya Zandu. Alors boyoki idée à chef de l'État lobi ke idée wana o bazwa. Eza iloko lisolo ya kala. Na zongeli yango pourquoi passer ba makambo zole ke belé oyo to l'exavant ba ten belé ezarana ba distraction. Idée o ya okanga Zandu wana ezalaki idée moko bien, eza idée izaki te mais eza idée bien. Parce que ça de comment que salité aux hommes on a vraiment propreté ba microbe donc c'est nga il faut ko kangango pour na ko nettoyer ko ça la zandu asika c'est normal mais congolais alinga ki angote parce que business c'est ça la makuna makamebele oui c'est bien business c'est ça la makuna il fallait bazira ba place mususu ndé bazoaki mais il fallait zandu kangma parce que zaki sale basa eloko asika parce que lorsqu'on est entré dans ya ko bongisa makambo basala ka ba bloko zaka propre. Nazala image moko na ngana la kisawa mais na tali na baya loba oh non moni poza iza image ya Rwanda. Omoni ndenge mundele azola kisa Rwanda ndenge babongisi yango ke banzela ekomi donc ekomi propose mona pena ke ba route asphaltée mundele azoloba eza mundele mutazoloba. Na la question ngote mais un jour na ko la kisango na tena biso na la kisango e commandé que nazo la promotion ya mboka musume tika na yebisa bino ngo mona izali mundele azo la promotion ya Rwanda azo la kisabanzela ndenge ni babongisi banzela propre alobi ata mutu tang bazo tambola muta robwa ta salité te abi atamboli amona ta place baki ata salité te na mabele ba salité tous ou mutu sera à se tenir na mouchoir nae azui azobwaka na poupée na papier na poubelle donc ozomona propriété na kati na Rwanda ville ezobonga ba bongisi ville na bango pourquoi parce que batiki bakamba ya ba discussion inutile basali ke no basala musala ba travailler bango nyoso bazana na sima ya vision ya président na bango. Et puis na Rwanda lelo Rwanda ndenge zana comme na ba drone ceux qui bazana besoin à poster que des rapides na mboka ba kotsa na kata drone ekei et boaki place oyo bakoza ezala Rwanda donc ba Rwanda bazoza la développer mais ce que biso dozaka na ba discussion na kata parlement batu bazobunda kofingana so ba monika mwalika mobo bango tu ba koti ba bano tsa ba distraction ça c'est la sorcellerie ndoki atambola bongo. Bamba pour na présent seni bino tout bo koti confesseur religieuse bo bendika ka discussion ça c'est la sorcellerie ndoki azala bongo ndoka luka ba discussion nezo mema batuna tant les présidents za la distrait pour na ba discussion na bino bozo koti na ba discussion na bino pour na nini mboka etambola ka na ba distraction ba jipe yawa distraction makamba ya barame yawa distraction. Bien aimé, makambo so na lobia bomo non na zo côté là. Eza ngo côté là c'est normal. Na bamboka nyonso tout eza développé bazwa kambwa tout quelques unités na ba téléphone na bango. Eza ka la téléphone te na ba bloc nyonso bazwa ka. Ce qui lelo ba décider que no bazwa mutu moko na un Congolais a contribué 1000 francs par mois. J'ai dit 1000 francs par mois. Oh bazwa na ba téléphone 1000 francs par mois, 1000 francs congolais par mois. Bon wana ezala
ko assister na développement ya mboka mabeza nango te mais si ko biso to bendela ngo distraction tout le monde le peuple parce que le peuple n'est pas informé. Communication il y a chef de l'État exacté Moutagolo bango bien exacté. Je vous dis ce qui est vrai, ça 1000 francs par mois. Oh ba obenda na mutule te za bongo mboka tout les a développé ba sa contribution na ba téléphone. Et ça la téléphone te, et ça la station, ça c'est la nid. Biso na carte en Angleterre, il y a ezala to bana au côté centre ville na voiture, aux pousse la voiture, au côté centre ville au foot no congestion charge te zalaka nango ba tant tout au vendaria ti ba 30 zalaki nango le côté fele. Après 30 ans ko bim tout le monde ba misi ba loi moko boye ko bima. Oh non avant au côté na ville parce que ba voiture comme belé na centre ville, il faut au foot à l'époque babino 5 livres. Batu discuter population les ala qui rapité les ala qui ne sengoté pourquoi ba on fout sabiso mbongo pour na tokota na zando batu discuter mais le la gouvernement ndi maki kaka zaki na idée wana bakina na ngoto comment eko futa babani pour ko réduire nini transport ezala non embouteillage za sous na ville te parce que ba transport zo ko ba kala zo ko tebele ba 5 livres mais et réduire na ngoto transport te bati bakenda kaka Bachaki yanga partir à 7h na 19h. Batu bazo kendeka. Bazu ba extend nango. Bachongo so tina ba 22h bo, batu bazo kendeka. Batali babino, babakisi yango comme na 10 livres, comme na 10 livres. Et comme na 10 livres pour la ko réduire que batu ba kota na kati ya centre ville te, mais batu bazo kota alors à ce moment population zaki na sengote mais gouvernement zo kota na ba millions. Basali bongo ba monika ke moyen te ba eko kotsa so loko mususu donc na bamboka za nango ningwana mais les problèmes ça na biso na kati na mboka tozala ba dirigeant oyo bazo soutenir président de la république te na bandeli ba dirigeant na biso ya mboka bazo soutenir président de la république te loko la seule situation est salami mbongo zo kota mbongo wana ole sala musala normal mbongo zo kena ba poche bato ça c'est la honte. Et ça la honte, et ça la soni na ba découragement moyen ça les até monga ko bima na gouvernement bimi si mbongo bobo ça la projet boy vous détournez malgré IGF continue détournement et ça la masalama kaka yango monique mboka etambolaka avec état de droit il faut que ezala instaurer na kati mboka oyibi ba kangio ba na boloko o sali eloko bo détourner ba kangio ba na boloko ndengo na ndeza eloko zokena mais lelo ndeto zo mon awa Gilles Alingeta au sala musala mais il y a des gens au ba combattre yé. Bazana besoin Gilles Alingeta sala musala te ba contre yé. Pourquoi? Parce que ces gens-là ba yebaka ba kula la koyiba. Na loba ngo à chaque fois. Au bandana politique depuis le temps Mobutu. Au comme la temps Mouzé les pères. Au comme la temps ya Kabila les fils. Au comme la temps Félix Osakaka. Mais tu continues toujours à voler jusqu'à présent donc tu n'es pas normal. Aux injustités. Donc yo pas de vie na yo muyibi da ndenge na lobaka mutu soko zo yiba oza déjà na ba plus de 50 ans oyiba kambongo tu détournes l'argent donc quelque chose zo tambola te na mutu na yo mutu eza bien te musa no ka ko détourner et ça la passe mindele ba yebi ba jena biso ba yebi que non ba congolais baza sérieuté ba yebi que ba congolais baza bato batambolaka na koyinana balinga bato balinga mutu avancé te balinga mutu kaka donc soki mutu continue seka nga bimisa ba ko sala tout ba kitisa ye. Nous avons des Congolais au bayana ba projet na kati na Congo pour na ko bongisa pe banzela et simbate ba cha bango bakal bakenda basala na Rwanda. Nazala ba image na zara nango nazala ba image yemo kazolo bazape na Rwanda ba sala ba zo bongisa banzela musu azwa na e projet na Rwanda basala ye. Mais biso na Congo qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc comme pour na yo aux projets na Congo il faut za la kaka na kati ya coopération soit aux députés aux ministres au comment ça la COP na yo ce n'est pas normal Congo za munene au Congo c'est ça yo mokote ndena lo beza na ba projet musu pe zo sala mais ils suffit il faut laisser tout le monde option ko sala ya ko contribuer parce que nous voulons que mboka ebonga tala likambo au président Félix Asali tiye mo ke kutala na monsieur Hassan alobini est-ce que a fingi ngobila mais peuple congolais a finga ngobila na osakana te
Na so côté l'été mais ba pesa nous surtout ma be faut tenir que ngobila ayibi mbongo ba sala be mission donc distraction pendant que ba mboka mususu o biso tozo cha bango kate bazo construire mboka na bango bazo ko aider ba ndeko na bango bato bazo na ba projet bazo aider bango ba osala keno mboka etambola bien mais biso poani ndengwana koyinana. Donc, batu bazana motema moko na ebité. Mais bien aimé, bozo luka ba million bo lukana, les jours va au kufa, au tikangoti. Lorsque tu es né au Boutamaka ni, quelle la personne qui t'a lavé pour la première fois, à Mona Bolumbu Nao, toi tu n'étais pas au courant. Le jour où tu vas mourir aussi, il y aura aussi une autre personne, Oyakosukola, Mutaka na Oyebate. Mais pourquoi c'est tout ça là, tu es élevé quelque part, mais tu n'es rien, rien, normal. Na end of the day, nous tous, nous allons mourir. Mais tant que yo kufa, qu'est-ce que tu as fait ici dans cette terre? Il faut apprendre à bien compter tes jours, bien-aimé. Ici sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Nena vivaki na mokila, apprends-toi à compter tes jours, oyeba. Ko compter ba jour na yo, cela veut dire que oyeba ko calculer combien de jours etika ngai na mokili na sala pour que comme on a bezala et comme mama na bien. Combien de jours etika na vie na mebiso kaka ba discussion ko finga. Bozala beso ka bo destituer ministre wana Kibasa. Et ça motema mabe. J'ai coco baba monique non aza capable que non à cause de la vice-ministre. Bon ça le lié mission ba makamwe belé pour la nini que bo ba que non j'ai coco aza capable de à cause de la vice-ministre. Qui vous dit qu'il n'est pas capable? Est-ce que Kimbuta tanga za ki gouverneur ya ville à Kinshasa et là ni Kimbuto ya za lango ya spécial que oh ya ça la passe à la gouverneur à Kinshasa, à ville à Kinshasa. Si ce n'est que du vol, ayaka kota qu'est-ce qu'il a fait du bon? Rien. Bon siko j'ai coco siko tant que monika ke ba bi ke no ba poni na nute ba monika aza candidat valable ya ko travailler na ngobila siko bino siko yo bato tout na zolo ba yango toute personne o aza contre j'ai coco aza motema mabe peut-être oye baraté koza motema mabe soko saka contre j'ai coco oza motema mabe lorsque j'ai coco aza kota prison 2 ans na prison a tombé malade. Azo suba na makila. Yo zalaki. Criminel grave à salaki pour que ne subit babilo kwana. Ezaki erreur. Ayo bakite que outrage à chef de l'état ba okangayo na bamboka musupe on peut te tuer. Azo kaka na téléphone batini la qui image azupe à transférer en on l'a arrêté. Lorsque ses parents ba souffrir ba moni passi koleka na ba télévision bazolela. Na sala émission là bas que non boyebisa ba parents à Jekoko ba le kana TV ba bonne la chef de l'état ba obimisae les pardons et la puissance qui libère ba senga pardon et ça la rien ba za besoin ba senga pardon Jekoko le lo abimi azungi na ki député nae ce que sangami que non ba vice gouverneur où est le problème bon nommé vice gouverneur bolanda batu wana te il est capable de le faire il peut au salango bien je vous dis et puis je confirme. Azama salangate na sola na été mais je vous dis à osala yango bien. Bocha ye na poste wana parce que ninga zala ngwana soki lelo Jantini ye moko ngobila gouverneur à ville ya Kinshasa a sepeli que tanga ko travailler na Jekoko ba ko travailler bien. Où est le mal? Ye moko monique ezal harmonie moka bien Jekoko avec son gouverneur o aza Jantini ngobila a sepeli ya biso ba travailler c'est bien. Bocha bango ba travailler à l'harmonie. C'est ça. Et ça te que non, boche la yen mutoyo, bazo kalate nenge sa kili bosola. Et ça normal te. Tant que Jantini andimi a travaillé na ngobla, a travaillé na Jekoko, boti kaye. Biso ba congolais et les journalistes, batu bazami tema mabe, faut enlever la c'est la sorcellerie. Bolongo la mitema mabe boza nango wana. Bolingi muto azwa te. Et ça na sens te. Ba bloko bozo lukana, et ça ba bloko bozo ngo pété. Sabino loko moko. Pour être président de la République du Congo, ceux qui nous ont poni yote, barocha yote. Attends, Martin Fayela osala babloka osala wana. Ceux qui nous ont poni la président Congo te, arotika la rapé kozala te. Pour être président de la République d'un pays, il faut que tu sois élu par Dieu.
Mais tant qu'on a élu par Dieu, ce qu'on bat tout peuple, il faut la éduquer, supporter le président de la République. La Bible peut commander bisolobi que fingaka mutu oya dirijaka mboka te. Bible zo commander yango, mais biso bato baza ba ignorant. Moi je dis que ce sont des gens ignorants. Nde fingaka mutu oya dirijaka mboka. Non. Tu peux être opposant, mais ça qui est opposant non ndenge ya bien. Bozo distraire, distraction, et ça na ba image awa. Le chef de l'État zobunda na zo sala malem. Bazo luka ko bongisa. Donc ndena ba Congo za munene trop. Boko tika la chef asala ye moko te. Et so c'est une assistance à batutu. Donc batu bazo ko assister le développement de ton pays na domaine ya appel na yo. Yo na domaine ya appel na yo. Qu'est-ce que tu es en train de porter? Rien. Aux journalistes, pour que personne a passé une émission dans au Sénégal ba million belé. Aux montrer que yo besoin détruire. Le long de awa ba ministre no su ba leka ngana tikala ko yeba te. Depuis que je suis né jusqu'à cet âge, bon na yeko bango na année passée, lorsque bakanga Willy Bakonga na tikala ko yeba te que ministre ya enseignement a cause à peu millionnaire na tikala ko yeba te. Na so akudu ba petit musu ba comment ba ministre enseignement basi na ba biso ko tundeka za awa azane ku na enseignement mbongo ezate. Mais grâce à Willy Bakonga to yeba que mbongo ezala nango. Il a détourné combien de millions? Donc cela veut dire, et ça quand un ministre enseignement, donc Thomas Liwaka, ils avaient l'argent, mais ça ni pour contribuer à bongisa mboka, mais kol boni batonga, ben le koni a bien ça là, rien. Mais tu as quoi apprendre à détourner un million? Pourquoi? Parce qu'il faut essorer l'état des droits, parce que le que c'est un arabiso yangwana. Vous étouffez le président de la République parce à l'état des droits, tu vas critiquer pour la nini que Azala découragé. C'est ça, Congo. Ma bende yangwana. Mais je vous dis, ezaba makambo bino bo sala et ko silaka un jour. Esprit wana ko décourager batu yako yina ba président de la République ezama be. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut soutenir les chefs de l'État, pour soutenir Visionnaire, pour soutenir Makamutazo Sala. Il faut couvrir le chef Nabino, président de la République, parce qu'il y a des choses, Salaka, et ça coûte bangote. Et ça bateau dirigera Mukili. Je vous dis que ce monde, le monde est à ténèbres, et ça dirigé par les individus où vous ne connaissez pas. Lorsqu'on va te mettre dans la place, ça la paix est grave que les gars étaient. Tout le monde y a on a accusé le président Honoré Makabutu, mais le président Félix Saye, on continue toujours à l'accuser. Mais c'est que vous dites, Makambo Bino Bosala Kawana Boakiza Kawana, les blancs savent plus mieux que vous. Nazoeb Sabino, Bamindele Baebi plus mieux que vous. Et le Kozo Senganabus, et surtout vous les journalistes, Bobanga Ate, Bino Bokoma Obanga, sorry le locomo le babien, il y a chef de l'État, Ozobanga, l'emsou Batu Banota la sous la télévision, na Ote, l'emsou Batu Barokimayo, parce que population a mal informé. Mouzit oh le lazota mwana Fayulu. Il était premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Banzela boni à Bongisa. À Bongisa Banzela ni avec les millions qu'il avait. À Bongisa te. Yango lo na osenga na chef de l'État Bongisa Nzela. Tia courant, tia mai. Vie associée à la batu ekobonga parti ceux qui nous élèvent et salami koué koti ma koti babilo que comme babilanga bozo construit babilanga idée wana ya musée bozo construit babilanga bozo sala babilanga cultiver babilanga vision na biso à partir à bozo cultiver babilo que nous surtout wana bon laisse sa population. Là c'est bien mais construisons les routes. Bateau bazouan na ba projet, boti que la bango basala ba projet na bango ya construction, ya ba route, et ça nécessaire. Qu'on construit ba école, oui c'est nécessaire. Construisons les routes, banzela et bonga, mai, courant, nyoso tue kota, mboka na bise ko bonga, tolongwa na mitema mabe. Oye ba ko compter ba jour na yo. Combien de jours qui te restent dans la vie? Oye tikali posa na mukilio yo, parce que les jours que tu vas mourir, tu auras en affaire pour rien. À cause ya ko wele là. Babilo Kwase, Ezanatinate. God bless you. Thank you. Bye bye.